Ba papa pe ba maman bandeko ya presse. Le MLP, Mouvement Lumumbiste Progressiste, parti ya mwana mboka Frank Diongo, au hasard en prison politique depuis bientôt 3 mois. Na outi en tant que secrétaire général, il y a parti Kokomela, maman ministre ya droits humains, Mokanda, on a talisité, honorable Frank Diongo. Bazo nyokolae, bazo toukae, bazo persécuté politiquement et puis judiciairement tina boloko. Outa 2001, banda président Kabila, azan na pouvoir, na talisi na mukanda wana été. Président Frank Diongo, azali moto oyo pouvoir alingi komona te à vivre. Donc, azoko nyokolae na ba façon nyonso. Bomonaki, na 2003, tant to outaki dialogue, baponaki na composante politique à la ministre. Kasi président Kabila boya ko nommé Tilelo na réseau ebanité. Na 2005, tant to la campagne, ya constitution. Pour a voter qui non, ba tuba e bayonette na motu. A quoi ya évanoui, ma canissier qui m'a été ba même à l'hôpital, à salaka comment, car na ba poulou sous ba soda moinia peuple, de ba tuba qui est, et puis à zokaka na motu. Tolongwe wana na 2006 a gagné l'élection, comme député national, a siégé dans le parlement, kasi, cour suprême, a longoli a tué pembeni. Yango to fundaka, na mikili a poto na union parlementaire, ba konana l'état congolais. Et puis l'état congolais, a joué solution na l'olenge nae. Et si l'ité, to poussani, to komi na 2016, na sauté mambebele. Ba pétissier ko bimanamboka, député national, PG, procureur général, à sali réquisition, a tindi na DGM, Frank Dionga bimana Kinshasa te. To eba ki tina te, parce que ko eba tina, tango ba pétissier abima, ba planifier ki liwa nae. Yangona bayaki kotindela e pulusu. Le 13 décembre, na bureau na pas bomae. Azaki na mondu qui a armé. Parce que garde à Frank ba empêcha qui est à atteindre cible et puis Frank Diongo a zongi saki na maboko ya l'état na présence ya Monisco. To komi le 19 décembre. Afani nanda konae. L'état moini a tindeli ba militaire ya garde républicaine. Ba kei, ba torturé, ba enlevé, ba kangie na bato na plus de 50. Ba zokisi na liso. Et puis ba ke ba beti bon taba. Ba ke ba bouakie na casier judiciaire. Makila e ko tanga na nzoto. Ako sanza makila. A lembi. Ba lalisi obe na se. Un jour après, ba memie na cour suprême na motindo wana. Na makila na nzoto. Na ba pasi nyonso ba tortura ki na ba militaire. Nde ba sambisa kiye. Na procès salé kaka 7 jours. Les 28 ba condamné de 11h à 23h57. Na sachet a mai bande ko zongisa ye na nzoto. Pendant ki ba botola kiye na ba minganga bande ko soigner. Na minuit ba ke ba zongisi na clinique Ngaliema, Babouakie, après avoir été condamné à 5 ans. Na Tongo, na Pasiwana, procès à 7h, 10h du temps, de 11h à 23h. Bakei, ba picolier na mbet hôpital. Ba memie na ba soda ya Kabila. Na prison centrale ya Makala. Uta mokolo na Timo ya lelo, molobel nabino Frank Diongo. Azwaka ba soin te, amonaka médecin na été. Maman na likambo ezani ni lelo. Uta lundi le 27. Frank Diongo ba pétissier. Aza sous na droite, bato ba ndrotala e. Ba opposant, ba na droit ko mona été. Honorable Jean-Claude Vwemba kenda ki ba pétissier. Honorable Adabombo la kenda ki ba pétissier pe Olanda ki na radio Okapi. Président Ingele Ifoto ba pétissier. Moment tozoloba depuis le 27
février timo ya lelo azolia te azomela mai te azosukola te parce que moto akopesa ye mai azali te moto akopesa ye bili azali te moto akopesa ye savoir sokola to mpe baproduit sanitaire et puis bakisi amelaka azali te. Bref, bandeko peuple congolais boyeba ete molobeli na bino Franck Diongo azali entre la vie et la mort. L'État congolais a décidé à bomaye na nzela ya kopimela ye nyonso moto akoki kovivre na yango. Yango MLP parti na ye etelemi mpe ebeleli na mokili mobimba mpe na Congo ke Franck Diongo o l'État lingi aboma soki akufi eza l'État congolais ali pouvoir ya M. Kabila. Parce que détenu oko pimela e bilia te, oko pimela e mai te, oko pimela e visite te, oko pimela e maya sukola te, maya mela te, oko pimela ba kisi te a moto maladi. Yango wana to komelaki. Mama ministre atali bon somi ya bana mboka topé droits humains pour ko tirer sonnette d'alarme. Tolobi bokeba Franck Diongo alingi akufa tope olimbo bomae kasi avaki akata motema boyeba ete parti na etelemi pe et dénoncer na mokando to commune maman ministre puis to réserver copie na monde entier ambassade nyonso ya saisir maman to loba et puis Monisco droits humains ONU mokil mobaye balikambo ke l'état congolais linga boma Franck Diongo na prison. Ça fait plus d'une semaine azo liate nazo répéter a omelaki cité ba visiter ba okota te médecin azalité yango wana to komi et puis to bengisi bino presse pour bo panza sango soki akufi eza l'état congolais ali monsieur président Joseph Kabila na ba service na. Merci beaucoup. Lelo motuya likamuto moboko likambuza ikaka olobela bato bayimboka pe bana mokili mobimba bayeba likambo ezali koleka na prison depuis le 27 février 2017 na o etali molobeli ya peuple honorable Franck Diongo o azali bongo président national ya mouvement linguiste progressiste MLP. Na ndenge bokolana na bilili ndeko secrétaire général maître Nico Maengele auti ko tondola les 17 points ya torture ya persécution oyo président national honorable Franck Diongo azali ko subir na régime finissant o ezali ya monsieur Kabila. Bongo pona lundi 27 février 2017 et bani ete ndeko Adambo Mbole o azali moko ya ba opposant pe membre ya alternance pour la république akendaki bongo na prison centrale ya Makala pona kokutana na o na ndeko honorable Franck Diongo kasi ba pekisaki ye ezali ndenge moko na honorable Jean-Claude Mvwemba o azali président national à MPCR ezali pe lolenge moko na ndeko Ingele Ifoto o azali bongo président national ya parti monene ya opposition oboyebi bango bakendaki bongo kokuta na ndeko na bango Franck Diongo kasi bapesi bango nzela te po bamona ye et ya mibale ezali ete ndeko président national honorable Franck Diongo azali bongo privé na droit de visite na droit ya kolia mpe na bamonganga na ye boyebi malamu condition nini bongo ya kendelaki na boloko na prison wana azalaki na clinique Ngaliema pe akendaki mbala moko mokolo elandaki condamnation na ye na cour suprême de justice et uta lelo azali privé na visite ya ba médecin na ye minganga na ye moye ba mona ye ezalité et uta le 27 pe libota ezali kokoka kokutana na ye te talatina direction ya parti secrétaire général maître Nico Maengele bongo na bakambi nyonso na biso bakitani na ye balandeni na ye ba secrétaire général adjoint ya parti na ba cadre msu ya parti to kanisaki kezalaki malam to komela mama ministre ya droits humains o esalami pona ko dénoncer torture oyo honorable Franck Diongo aza ko continuer ko subir kino na esika azali ko purger peine na ye etumbu na ye boyebi malamu ete rapport monene ya droits humains uti ko pesama pona o etali mboka na biso Congo atako bato ba koloba ete ezali lolenge wana te mais cas de figure yango ya Franck Diongo to pesi bino yango et soki bakolinga bafungola boloko po ete bino presse
bokene komona botala na etanini président na biso président national molobeli ya peuple mobundeli ya peuple martyr ya peuple na etanini oyo azali na yango na kati na boloko na prison tala tina monene oyo tobengisaki bino balobeli bapandi sango po ete bopanza sango mokili mobimba na oyo etali bomoi ya ndeko Frank Diongo oyo azali entre la vie et la mort soko likambo ekomeli ye lelo tozwi bino à témoin tozwi peuple à témoin tozwi communauté internationale à témoin tala tina to réserver bango ba copie na mokanda oyo tokomi po bayeba situation ya président national molobeli ya peuple martyr du peuple mwana mboka Frank Diongo na oyo azali ko subir na kati ya boloko et tosengi na bakonzi ya mboka bayeba kotika mwana mboka azala l'aise oyo bango balukaki etumbu basi bapesi ye pe lokola ya vandi azali ko purger etumbu na ye batika ya azala na droit na ye ya visite moto nyonso alingi komona ye opposant soit-il aza na droit ya komona honorable Frank Diongo aza na droit ya kozala visiter na ba membre ya famille na ba membre ya parti na ba avocat na ye na bato nyonso basengeli komona ye esengeli bamona ye parce que droit de visite eza parmi les droits humains et mutu moko te akoki kopekisa ye na tala tina ya mama likambo ya lelo oyo tosangani awa na kati ya